mbote na Nkamba Nouvelle Jérusalem na bakadre oyo ya solo ya Tata Simon Kimbangu kiangani malamu te. Papa Simon Kimbangu na prophétie ya 1921 papa alobi boye. Papa alobi ba noir baza na problème ya maturité. Donc tango kaka ba noir bakozwa maturité na tango wana nde roi divin akobotama. Mais les frères nous ba noir bazui maturité te. Donc toza na problème pour roi divin aya. Ça veut dire nyonso tozo mona oyo. On a gouvernement, oh boye loko ko simba te. Ata lelo ozoka que non lelo bazo linga ba changer constitution mboka oyo. Et simba te parce que ba noir baza na problème à maturité. Eza lupangu ya batu nyonso non Congo eza lupangu ya mutu moko. La personne oyo bazo benga Papa Simon Kimbangu. Donc parcelle oyo eza ya ye. Ça veut dire locataire aye ko joa droit ya kokongola ka mbongo ya ba locataire andi ko lia mbongo. Non eza ya yote. Parce que toujours kaka papa Simon Kimbangu aza na ye moto akosi biso. Mais maloba na ye na ndenga lobaki parce que alobi avant roi divin abotama avant roi divin aya parce que si roi divin akoya te ata to komi na 10e président de la république mboka obonga te tokende liboso oyo tozozela tata mama okotika mbongo lelo oyo tozaki na président Mobutu luka ndako nde na Kinshasa tala mbongo aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi. Oui, na kombo tata mwana pe molimo mosantu ya solo topesi ya liboso mbote na Nkamba Nouvelle Jérusalem na bakadre oyo ya solo ya Tata Simon Kimbangu kiangani na pesi bino moto nyonso to bakimbangiste nyonso boza à travers le monde na pesi bino mbote na pesi mbote na papa Doris na Suisse longoni ya pelo sako ya Tata Simon Kimbangu zala na yo na pesi mbote na mama Fifi Kapela na pesi mbote kuna na Londres na pesi mbote na mama Cécile wale na molongani ya papa Costa kuna na Canada Toronto na pesi bino mbote na vie mandaku papa Marius ba vie nanga ba révérend Jean Paul bake na pesi mbote kuna na Londres bisiko zali nzambe ya batela yo apesa makimia ezala na pesi mbote na bato ebele pesi mbote na papa Blair kuna na Belgique na mère na pesi bino nyonso mbote en tout cas bambote na bino nyonso tu nzambe azala na bino et surtout bobosana Nkamba te Nkamba nde eza source inspiration ya bato omoni batata bamama na Exode chapitre 20 verset 1 jusqu'à 17 nzambe alobi na liboso wana alobi bobosana te eza ngai nzambe nde moto nabimisaki bino na Egypte na bisika bozaki na buumbu biso bakongole ndenge papa Mfumalongo alobaki biso toza photocopie ya bana Israël. Ça veut dire biso tokota buumbu na Egypte na mboka na biso moko. Ça veut dire Pharaon ya Egypte oyo atwaki ba Israélite ba Hébreu na notage eza lokola Léopold II roi ya Belgique. Donc ye lokola Pharaon. Siko donc Belgique ekomaki lokola Egypte na kati ya mboka na biso. Mais pas autant papa Simon Kimbangu ye asali biso délivrance wana. To bimi na buumbu
wana tozwi indépendance ya mboka na biso bato lelo bawangani balobi no eza tata Simon Kimbangu te bato lelo baboyi balobi te eza Simon Kimbangu te soki eza Simon Kimbangu te seke eza na moto bino moko boyebi me moto bino boyebi wana mpe biso mpe tozomona ye te yango wana batata bamama être kimbangiste eza eloko ya jete bato nyonso ozomona oyo olobi baolanda yo me buzoba eza mingi me na buzoba wana eza mingi wana nde ezopesa biso pasi toyembaka nzembo moko na eglise kimbangiste likeseni nasengi na bino emonana o miso ya bato misala mya bino miso mitamboli likeseni limonana mema mwinda mwayo mondimi ya kimbangu lakisa ya solo ete ozali mondimi ata bafingi ata donc lelo oyo te lelo oyo sabo omoni papa mfuma longo de son vivant doyebisa biso mutu oyo nzambe asala mutu na nabunda te na vi na ye mutu na abunda te so moni bato baobunda baza banyama yango moni quelque part polo obenga bango balome animal donc so mutu aobunda aza nyama donc mutu oyo babengi mutu abundaka te kimbangiste donc oyo babengi kimbangiste amenasa mpe lingomba te akotaka mpe na bareunion parci par là te mutu moko abengi yo te omoni ndenge tofandi awa église ezomarche malamu te quartier ezomarche malamu te yaka bosala front komeka te wana oza kimbangiste te olongwe déjà na rang parce que baextraterrestre baza papa mfumolongo alobaki baextraterrestre baza parce que satana bota bana baza awa bana wana baza na église bakoma badiacre bakoma banani baza wana pona komenase église donc mundimi akokana moninga na ye na mabe te mundimi akofinga mutu te donc mundimi aza mutu oyo baosala likeseni oyo bato balobi ate vomeki ngandi mais satana atali alobi ate il faut kana bouleverser bato oyo il faut kana tia bango contre mire satana ye abandi kobebisa biso bino mpe bozwi bokoti mpe na ran wana ndeti namona mundimi na biso moko baolia poso ya ngulu natuni apapa biso na mobeko ya lingomba toliaka ngulu te ayebisi ngai ve papa Kester ngulu ozomona ngulu mokolo omona kutu bazwi poso ya ngulu basaleli yango mbunda en tout cas fo yebisa ngai na porte moto wana plainte wana kimbangiste abi mokolo baomona poso ya ngulu baosalela yango mbunda nabenga ye aporte moto wana plainte allez-y comprendre eza bato oyo bayaki ndenge papa kuluta alobaki eza na bato mingi todefaki bayaki mpo totonga lingomba mais soki ta ekoki bato bakozonga tata na mama eloko moko nakopesa bino omoni na kati ya ndako ndenge toza na ndako na kati ya ndako donc toza na gouvernement mobimba ezalaka na ndako toza na président de la république ya ndako tata toza na premier ministre mama donc toza pardon donc toza na président de la république donc toza na président sénat nde mama toza na président sénat mama bon toza na chef ya gouvernement donc ça veut dire omonaka na président sénat donc président sénat parlement na premier ministre donc biloko wana eza na kati ya ndako mais soki bamarge ebandi okende malamu te papa Simon Kimbangu na prophétie ya 1921 papa alobi boye papa alobi banoir baza na problème ya maturité donc tango kaka banoir bakozwa maturité na tango wana nde roi divin akobotama mais le fait nano banoir bazwi maturité te donc toza na problème pour roi divin aya ça veut dire nyonso tozomona oyo na gouvernement boye eloko ekosimba te ata lelo ozokaka no lelo bazolinga bachange constitution ya mboka oyo esimba te parce que banoir baza na problème ya maturité wana na message ya 21 papa Simon Kimbangu banoir baza na problème ya maturité parce que si papa Simon Kimbangu abikisaka mama Kiantondo pona maladie ya moto ça veut dire maturité Jésus-Christ abikisaka mwana moko bayaka na ye andoko ya maladie ya ndeke ça veut dire azalaka na maladie ya moto yango moni basala hôpital moko atelema awa na po matete babengi yango centre médical mental donc banoir baza na problème ya mentalité biso banoir donc le fait nano mentalité esimbi te eza na eloko mpe osimba te kobanda na bakonzi ya mboka
les faits ba noir baza na problème ya mental mboka yovanda bien te ata to changer mobeko ya mboka o constitution to blo bazwi yango ba modifier yango yebisanga nanu 10 commandements ezaka 10 mais bato bazomona yango pase lelo oyo komona mokonzi mboka omona mutu moko munene me alandaka mwana moko ya mokie ça veut dire azo commettre déjà péché a commettre déjà péché or que bapekisi na mwana moka komona bulumbu ya mokolo te ça veut dire donc alokami mais le fait siko mutu azotelemela mboka mboka ezobonga te donc ye moko aza nanu na kati ya erreur eyosimba te okomona na kati ya ndako tata na mama bazoyokana te bana baozala tranquillité mais bato oyo bazowelela constitution ya mboka non omoni mboka na biso po esimba papa Simon Kimbangu alobaki bato nyonso tu il faut bayeba ke ye azali parce que mboka eza na kolo nango mboka oyo tangu papa Mfumu Alongo asala lettre babengisa avocat maître Croquet eza na noir te oyo ayebi procédure maître Croquet yera awa noir wana zate c'est papa Diangene et papa Diangene ye abimisa mbongo ne ya poche oyo esengelaki bana na famille na ye balia mais azwa mbongo wana apesa yango siko lelo oyo boya olobaka no Congo eza lupangu ya bato nyonso no Congo eza lupangu ya mutu moko la personne oyo bazobenga papa Simon Kimbangu donc parcelle oyo eza ya ye ça veut dire locataire aye kozwa droit ya kokongolaka mbongo ya balocataire andi kolia mbongo non eza ya yo te parce que tozwa kaka papa Simon Kimbangu aza na ye motu akosi biso mais maloba na ye na ndenge alobaki parce que alobi avant roi divin abotama avant roi divin aya parce que si roi divin akoya te ata tokomi na 10e président de la république mboka ekobonga te parce que avant roi divin aya il faut tozonga nanu na mentalité po papa Simon Kimbangu alobi bien mutu mwindo aza na problème ya mental. Ça veut dire il faut mutu mwindo a maîtriser. Ça veut dire pour à se maîtriser il faut nzambe ye moko. Nani nzambe? Pasteur Jamas na Amérique a prophétisé vers 18e siècle. Alobi tango tokokoma na 21e siècle. Eza na noir moko akoya. Noir wana tango akoya, tango bakoya ko couronner noir wana nde Afrique ekozwa indépendance spirituelle. Demoni na Éthiopie, Haïli Selassie aye kobima. Na 1930, baye ko couronner Haïli Selassie na groupe moko ya bagriculteurs. Baye ko couronner. Mais ce n'était pas lui l'homme de 1921, na 21 Haïli Selassie salakini. Mais kuna Jamas, même Marcus Garvey, l'héros jamaïcain. Marcus Garvey alobaki bien. Alobaki biso to ko adorer nzambe oyo azali à travers les nets de l'Éthiopie. Donc à partir des nets de l'Éthiopie. Mais Esaïe 18 et biso au-delà même ya fleuve Éthiopie. C'est là où nzamba vandaki. Mais lelo oyo batu nyonso lelo oyo balobi no papa Simon Kimbangu te. Papa Simon Kimbangu ya lobaki biloko ekosalema na mokili oyo bana mokili banana no esalema te. Donc eloko ekosalema oyo biso tozozela ya bengaki yango mbangala bi mwana benda. Donc tata otika mwana, donc mwana otika mère na ye, donc na mutu ochapwa. Eloko tokozela awa avant mboka na biso ekosimba ekobonga. Omoni na kopsa bino eloko moko tango bamindele bayaka awa, bamindele basalaka ba recherche na bango balobi na 3 provinces oyo ezalaki ba ressortissants ya Mbanza Congo. C'était Bandundu, Bakongo na Katanga. Pourquoi Bakongo? Bakongo bawuti na royaume ya Ntinuwene. Ya Mbanza Congo. Bandundu bawuti na royaume Congo ya roi mini Congo ya descendant ya Nimrod. Donc royaume Lunda ya Katanga, Lunda bazalaki ba neve, ba descendant ya roi mini Congo. Ça veut dire pouvoir ezalaki partager bongo. Ça veut dire faut pouvoir ebanda na Congo central. Allez ke na Katanga tango kozonga na Bandundu nde kimi ekota après roi divin ekobima.
mais lelo yo 10 donc batu ba kotisi vous ya lobby ya bimi oui c'est vrai mais tangu désordre eye ko salema basu pouvoir ekene Équateur ekendeki na Équateur pour na désordre ya kozanga koyokana ya batu ya bandundu ndenge mundela tikango yo changer le côté parce que awa nyonso tu tokosala awa ono tokochanger mubeko boye o tokosala boye o tokosala boye bokosala nyonso pamba toyembi nzembo moko lodia lunwa luvanga maluzolele diambuye ntangwandi donc bolia bomela bosala nyonso tu bino bolingi mais likambo eza na ntango nango ezaka na mokolo moko ezozela biso jour wana ezaka mokolo moko eyebani na nzambe yango nzambe aozela nde aosala jour wana moko bato bavanda na bango bakotala tambola kaka kimia ndenge ozotambola wana kolanda mutu te kozala mpe ramasi te papa mfuma longo na bamusicien bakendaka kunzulu malesa ntango bakomi na kunzulu mpo tokende koshite na entrée ya village bamusicien babukaka parti moko ya mire ya chef du village na entrée chef du village ntango aya atomboka afutisa papa dengenda mire en bref ntango afutisi ye mire wana papa dengenda afuta mire abi nga dengenda nazangi mbongo papa dengenda abeta tolo 3 fois abimisa mbongo ebele na poche afuta chef wana ntango bakenda kunzulu papa dengenda abisi bamusicien na retour na bino ntango bokokoma na mboka wana bobeta fanfare ntango bamusicien bazonga na mboka wana bakuta chef du village akufa mais chef du village wana azalaki na basi plus de 5 donc ba 7 comme ça basi wana babota bana ne pe babota ça veut dire aformaka ma village na ye mais ntango papa mfumu longo akomaka wana abandota lebembe papa apusi likola liboso un pas aboki deuxième pas troisième pas donc azoya vers ebembe obi ke ebembe banda ko baluka ebembe baluka na dra pa batala boye mboloko abima pa akota zamba papa renga dabi omoni mutu oyo azalaka mboloko awutaka zamba abimaka na balabala koma mutu nde abalaka mwasi sikoyo yebisanga mwasi wana basi abalaka basi wana bazaki na bango bato mais bana wana bazaki bana ya mboloko ti abi mikoloko ya bato mingi bazonga na zamba yango na so omoni mutu azoyelaka makambo eza ya malamu te mwana mboloko do lobi azonga zamba tika azonga zamba ye moko bozonga ne zamba te tika azonga zamba ye moko nzambe alobi akotika te mpini mutu akozwa kombo na ye na buzoba donc mutu akotanga komwa nzambe pamba te mutu atanga komwa nzambe oyo azorespecte banorme ya nzambe en tout cas batata bamama oyo eza temps ya bato base repentir bato batika mabe bato balanda nzambe omona mobali mosu atiki mwasi nde na ndako abimaka libanda akenda kolala na makango aye kozonga na ndako na memi deja buzoba na ndako omona mpe mwasi mpe abimaka ake mpe mosala kuna mpe akendaka mpe abebisi donc ntango baye kokutana ça veut dire baye komema poto na kati wana nzambe aza sute nzambe abimi nzambe aza na bino tata bobeleli ye apa mfumu longo alobaki bokobelela ngana alobaki boko donc alobaki bokobelela ngana koyoka me bokoluka nga bokomona nga te nde procédure oyo tokomi kokende awa bato balobi ke église kimbangisi ezodérange bango te biso tozodérange motu te bino na bino ndenge oyoki tozalaki na miziki oyo na orchestre oyo ya shock star banda oyemba tala bango na bango bakomi kotalana eye mabe donc bango na bango bazotalana donc ça veut dire eye mabe même na gouvernement même na bafamille toza bato babandi kotalana eye déjà mabe eye mabe omoni mpona silisa na biso bino eloko moko mais tobandosalaka barotation oyo boye ligorodo alonaka nzete na ya mbila aloni nzete mbila mpe ekoli mpe eteli mais ligorodo andoko ayaki na force amata na nzete te siko bambila eteli siko posa alia mbila mpo azwa makasi aluki aki kosala connaissance na moseleke te mpo bakoma bamaster mpo amataka na nzete mpo abuka mbila moseleke ta ye basali mpe bamaster propose mpe moseleke ta ndimi moseleke te banda na amata na nzete mbila aliaka bambila ligoro depse moto bokelanga na ata moko na meka ebisi ligoro moseleke te ebisi ligoro do nalinga te so na olia mbila muta déranger ngai nalingaka eloko wana data mokete abimi pomba likola nzete aliaka kaka bambila
moto nga na bengi yo ekomi soka kiti pa ke mbangu na tongwa amati ekomi ka bon a moto abitala ligoro do ko jwanga mabe moko ya pamba so nazolia mbila ntuka biloko zo salo za insulte yo donc zo ko insulte ngai tika na olia mbila ekomi chaque jour akenda ko lia mbila ligoro da mona kyongo bete ligoro da lukinganga tanga ke tuna nganga atala kana yakana kamaradi na ngai ngamuna lona nzete na pesa nzete amata na nzete abuka mbila to liaka metani nga balukela ngai nganga ebisi ligoro da bisi ko mona pasite monika ndenga yaka soka mati yozwa ka matiti yaka na matiti chana se ya nzete zwa pelisa alimeti tangu kaka moto kopela tangu ya ko banda ko déclarer likolo yo peso nseleka réponse apesa kiyo aya ye kaka mati kaka tanga mati moto bwaka mbila bisi ozo déranger ngane za mbala suka so na kiti o tala to kobeba na mabetika abandi ko lia mbila ligoro do aye azwi matiti achena sanzete azwi alimeta pelisi na bisi bino nazalaka wana namona makambo na kokaso mote bandi ko mata sikoyo museleketa yo kisherera bia ligoro do boma moto na kitara mbila bima moto ligoro da yebise nga ntuka na linga te so nazo etola moto muta déranger ngai na linga biloko wana te pardon en tout cas s'il te plaît tika moto ezwa ligoro museleketa ganga ligoro da yebise yo eza déranger mais insulte moto mata ezingisa museleketa kweya na se ça veut dire batu bazolia mbila ya ligoro do baocha moto ti yango papa lobaki mbangala baocha moto le fait biso tozo déranger bino biso tango bino boganga biso pe tolobeza dérangement biso to donc le fait batu baosala masumu batu bao déranger nzambe abi bozo déranger nga na masumu biso tolobi te merci mais mokolo nzamba osala epaka tala boluka bata Sodome na Gomorrhe so boyebi bango place babandaka botuna bango epaka ndenge ezala nzambe ba déranger bango botuna bana Israël na désert de Sara nzamba déranger bango botuna tour de Babel l'effet ya division ya balangue eza déjà lisumu tango kaka muyaka muswahili muteteli eza lisumu nde sala monoko donc balangue eya pona lisumu ya division ya confusion ya tour de Babel oyo kaka tuka Congo na mbanza Congo c'était en Angola na deuxième partie na troisième partie plutôt tokobeta lisolo ya mbanza Congo et kuna na mbanza Congo nde tokosala sortie ya roi divin nani roi divin napesi bino nyonso mbote en tout cas mundima tambola na Bible pourtant ozotanga Bible ozo comprendre ba réalité osala mabe te en tout cas donc osalaka mabe to otika mabe oya yebi oyo tolobi frappé ye atika mabe to sala malamu po nzamba azala na biso po lobi toyembaka nzembo silwa nzambi mukasila muki mwana kyame telame se saluki ya ngunza nzambi tosadile saluki ya nzambi mukieleka nzaya mvimba mbazi twavuluka. Vous comprenez? Les faibles noirs bazano na problème ya mental. Roi divin oyate. Soko tangi yango na prière le 6 avril. Alobi ponela biso makonzi ya dini et confiance. Tous ces gens-là vous omona na seso de bamiyibi bandoki baza ba dini de confiance te. C'est le prière ya le 6 avril. Na oya nango na kotanga page par donc na kotanga donc ligne par ligne nde toko expliquer ngo bino moko bokomona nanu te ba changer constitution ba changer te ko simba te ata président Fachilo bi akei tozi président mususu toche e ko simba te jusqu'à ce que mutu mwinda kokola na maturité parce que maturité ya mutu mwindu iza nanu buzoba mutu mwindu azana buzoba mutu mwindu azoko ignore mutu abimisa ki en Égypte na buumbu selon Psaume 106 21 Psaume 106 21 donc mutu mwindu azoko ignore mutu mwindu uta wapi mutu mwindu uta wapi yo moyindo nzamba lingaki utakala
uta wapi meto okoma balobi nyonso tu ekosila kaka awa ekosila awa ya solo batata bamama tozala place moko mama benda bana teya bana talisa bana makambo ya Nzambe moko na bango akende mopanzi te tata na mama botika conflit bozonga mutu moko bobokola bana tokende liboso oyo tozozela tata mama okotika mbongo lelo oyo tozalaki na president Mobutu luka ndako nena Kinshasa tala mbongo eza na mutu te akufa bakunda ye na libulu batia ye na pake ya mbongo soki azalaki milliardaire ata $300 bakunda ye nango te aza te yo kufi otiki mbongo tokunda na mbongo mbongo feti tokotika losala na nini mbongo no bakosalela mo feti vomie mbongo wana yo kibangisi te totonga nkamba to ça veut dire biso topesa na Nzambe mpo Nzambe alimbisa biso masumu à la prochaine émission tokolobela mpo na construction ya nkamba bato baotonga nkamba faveur na bango ekozala nini oyo bakotonga te désavantage na bango ekozala nini na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu amen. Consolateur, mitema ngoto memeli yo etonda wana masolo ya kat yaka nanu fanda nanu yoka nanu losambwa basantu bafela wa bayekoluka yo bikomba pe bayekoluka yo baveve pe bayekolelelo ema nanga sambwa kati kolo tangelanga makambo ezala motema mpo bato bakotanga te nakomi na suka Yesu ema ya Yesu mon ami intime ya ye bolingo na ngai oya motema ya na yo masolo ya kati na betela yo ya Nzamba ba retraite na ngai Zamba nanga yaya oya lo sambo nanga yaya Nzamba bolenge na ekoluka yo na matina ngomba pora koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo na kili biloko yaya pora koluka yo yango na bengi yo aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe alona samia